Bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba ebolinga ka maman Eliane Nit. La personne ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que boza malamu? Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nit, la reine mère, appelez-moi Kimekin Kaka. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali, et vous de votre côté, c'est comment nalbaka toujours que kolala kolamka ezalaka habitude ete, kolala na kolamka eza habitude ete, ko passer pe journée ezala pas habitude ete, ko bima pe ko zonga na ndako ezalaka pe habitude ete. Ya on a toujours que kolala kolamka soki nzamba la muso pese pe mabo moyi ko ba na ko pesa nzambe merci parce que ba o batiki biso mkwalelo ba linaki na bango kende te menzamba sepeli kaka azoba na yeba kende pona mutu na mutu azana oyaye mukolo on a toujours ko ba kumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce qu'un peu mabo moyo bato babaka la vie n'est rien. Pour moi la vie elle est précieuse. En tout cas, on est d'accord. La vie n'est rien, non. Pour moi, la vie, elle est précieuse. Quand la colomqueza habitude de ceux qui nous ont appelé un peu ma bon moi. Faut que ben au sans zambe couper sans zambe merci. Merci mingi na biso surtout ba ebolinga maman Eliane Nitu. Bino ba ebo disposateur na bino pona kotala nga topé pona koyoka ngai. Bino ba obo partager ba émission na ngai. Merci beaucoup. Na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pourquoi na benga bino ma famille du cœur. Muto apona ka famille na été famille biologique ba pona ka ngote mais on peut choisir ses amis et le quoi vous êtes mes amis et on a bien la rabino ma famille du cœur. Le lot solo la moi le kambuto solo ngala ko solo la ka moi mukeme na kotika ndeko oyo akota na kati ya bozindo ya lisolo o to swana bino lelo likamuna ngene bisa bino siko on ngene bisa bino siko na pesa na mbote mingi na frère nangai JF Ifonge na pesa mbote mais respect place aux alliés na pesa vraiment bambote belé pesa pembote na maman Françoise pena libota mobimba pesa pembote na frère Alimia na frère Tangi bandeko na biso baye ningana wow moi j'ai pas de lunettes hein ngalinga frère Tanga baka je mets mes lunettes, j'aime quand je mets mes lunettes. Ah quelle grâce, ouais quelle grâce ya komona mukolo ya lelo komona tongo ya lelo, c'est une grâce ngai journée chaque jour c'est une bonne année, c'est une bonne année pour moi, une nouvelle année pour moi. Toro solo la boy na kotika maloba mingi ekozala pa ya frère Nabiso Jeff Ifonge yende akomanyola penza likamona lingina lobanga na kolobango ka mukeme na kotika ye penza akoti la bino ngona mozindo soki na bino kotika kota bino na mozindo ezali émission na ye émission nazo kende ko présenter bino sikoyo eza émission ya bato ya frère Jeff Ifonge le kolo na moni intéressé nga yango na zui yango na tiepe na chaîne na Eliane Nitu TV pona bato mosusu bo tala bo profiter pe na oyo frère Jeff Ifonge alobi peut-être na chaîne na ye bo ebité peut-être so ba moni pa na ngai et ko permettre bino bo découvrir ye ba oboye biete et ko permettre peut-être mosusu bo s'abonner pe na chaîne na ye nanga lo baboy Bible zo lo banabiso que vaut mieux dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Wana Bible mutezo kolbandengo wana liwa surtout quel que soit liwa ne mutakufi liwa ezalaka eloko ya esengote liwa ezalaka eloko ya mawa tango Lazare akufaki bande konaye balelaki makasi et pourtant Lazare azaki camarade ya Jésus-Christ bande ko baleli tango Yesu ayeki ko se présenter bayebisi mokonzi soko zalaki ndeko na biso alinga ko kufate. Donc c'est juste pour dire que liwa ezalaka eloko ya pasi liwa ezalaka eloko ya mawa kokabona na être cher ezalaka toujours pasi soki na muto kufela être cher na yo te wana nde okoyeba pasi ya liwa te kufela mama kufela papa kufela mwana kufela yaya wana nde okoyeba pasi ya liwa nde ni liwa ezalaka. Tango Bible ezolo banabiso ke malamu okende na ndako matanga okende na ndako fête. Est-ce que mutu soka akenda na ndako matanga akendaka na koseka ndako matanga esika bato bazolela? Est-ce que mutu akendaka na koseka? Est-ce que bakendaka ndako matanga na esengo? Malgré Bible bina biso te na circonstance to nyoso to kumisa nzambe to kumisa nzambe nesika matanga meto sekakate na ndako matanga ezali esika oyo mawa ezalaka po mawa nezola kisake ndeko to bandaki kolia na ye ndeko to bandaki komela na ye lelo to komona susu te to kabwani pona libela total la soki mutu akufisi mutu bandeko bazoya kotala yo courage courage tango bayaka na ndako
bazaka na attitude mususu. Mais tant que komaka mukolo ya suka bakende ko chamo we na dernier demeure na ye okomona ba bilongi batu pe échanger. Bilongi batu échanger. Oko munyo so komoka pasi muto akufela ozomona muto azolela ozokanseka azolela muto akufi nzoka non azolela mama na ya kufa azomona muto nenga koti na libulu boy mama na nga bachaka ye boy na libulu muto nenga koti boy na sa mabele papa na nga kotaka boy na sa mabele muto nde akotaki ainsi de suite lelo mokili échanger ndako matango komona batu baye na matanga batu bazo seka batu bazana matanga bazo lulana olati kitoko obongi place ya matanga koma balie moko ya retrouvaille bande koto changer za malamu te. Ce n'est pas bien. Moutazela kazana sa kufeli maza kotala. Azotala ba attitude ya batu ndenge nini. Eza malamu te. Parla na linga loba nini. Parla na linga loba. Tolobaka toujours que ba comédien bazalaka na baza ba éducateur de masse. Ba comédien tobi baza ba éducateur de masse. Est-ce que makambo surtout ba comédien bazalaka eza pona ko éduquer masse. Ba musicien tolobi baza ba leader d'opinion, baza ba éducateur de masse. Est-ce que makamutine surtout ba monsieur basala ka ba éducateur vraiment masse? Point d'interrogation, banglophone babi question mark. Bato maboke, bato a théâtre. Est-ce que makamutine so basala na théâtre éducateur biso vraiment ya solo? Est-ce que ceux qui montent à sali théâtre ya ko langwala eza pona éduquer bino? Eza pour éduquer biso, on donne ce qu'on a. Et ça li vraiment passé, ça li mawanga tant on a tali vidéo oyo. Na lobby la vie. Ya solo mutu soka sakufi, mutu soka sakangi misu, mutu soka kei. Ya ba lobby ke en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce qui esprit na oza sosouté, c'est fini. Ce qui mutu sa kaoki nzoto akomi bembe, akomi eloko pamba. C'est vrai. Ya ba barake, basamba kana mo oité. Ya ba bape ki ba kondana kape mo oité. Pour moi, elle peut s'expliquer sur ces athées. Quand la image oyo et peu ce qui nga mawa makas. Ton attaque image oyo, nga bi mokili na okaki mawa. Te na okaki mawa. Image on a la Sabino tam sou mon bien te mais na vidéo eza koya on a lobi ke frère Jeff Fonge a lobeli yango bon mon image yango bien na chaka na tala ceux qui beaucoup monde yango Atabino moko ba éducateur de masse bango yo ba éducateur nation bango ye ozako yemba ozako seka mais yé moko frôler la mort combien de fois liwa combien de fois yé kutu ba yaka kozwa na ba avion po ba mema yeba kende ko traiter ye po kaka mokolo na ne ko kite yango wana mutu so moni liwa na miso plusieurs fois. Est-ce que koza na attitude de yaboye ya moninga kufi moninga na ndako malili moninga engamba mobali alali baboti baza kolela bana baza kolela papa mukolo boye atelemi peke eloko ebomi yango yo aza kolakisa. Est-ce que mama ya Janet sikazali tango amoni eloko yo bopesi ye mawa to pesi ye sengo yo muto sali boye opesi ye sengo to pesi ye mawa bana ya Jani tango batali eloko o partager douleur na bango ou bien o pesi bango la joie tango bande kone ba moni eloko ya boy ba sepeli nango eza ndeko moko na mona ki alobi ke muta théâtre so kufi basele ba théâtre mais ba théâtre ya modèle oyo te
ya boyete bandeko mikolo bazotala bana bazotala papa zola kise sika nini eloko ebomi yango oyo ya solo wana vraiment bandeko nanga mawesila na mitema ya bato ata prière oso muto sa prière faut na attitude ya prière ya le ko bato muso sa prière atil boko na poche alléluia yo za liboko na poche zo sambela o sambela nzambe oya kela yo til boko na poche o sambela est-ce que ça respect yango so mutanga sambela zoka position ovandi o se concentrer pour nos sambela ozato oza en téléphone ozo sambela tu bato musume bazalaka azo sambela babengi allo na o sambela na nous aso na silisi okati déjà communication na nzambe yo muto zo sambela téléphone est sonné ozu téléphone na yo na prière te za na silisa en tout cas eza pasi pe eza mawa makasi papa oyo vraiment eloko asali non na ebité bino ba ebotali yango ba ebomoni na ebité bo mutu na mutana ninga moni la makambo na komonelo ya ngai na yoki pasi koyema nzembo kolakisa nzoto na yo mibali ke eloko ebomi ye yango oyo eloko ebomi esko babana na ye communication ni eloko ni otina mutu ya bana wana otina mutu na bango ni bana bazolela papa pona tango na minute ndo toloba na lingala réseaux sociaux tondi kaka na makambo ya Janify du jour au jour makambo zo bima toujours bana bazali bazotala banoko bazotala batata mosi bazotala ba mama kulutu bazotala biso pe ba oyo ba congolais tozotala eloko bomi jani yango ozo seka est-ce que ça malamu vraiment est-ce que ça bien yango na batu musu bazala komona za un problème na mutu albi mukolo na kokufa mutu boya ya te baye bakayabi ke mutu soko aye akoya ko chole bembelanga oui ça na baya déjà comme ça que mutu akufi azo seka mutu akufi ke ya monenga akufi azui il y a des gens comme ça batu ndengwa na bazali o siko yazo so kaza na mawa toza nesengo azo seka na ye dans tous les sens, et puis mukolo. Moi, na mukete, mais mukolo. En tout cas, personnellement, na qui passe ma casse, c'est ça, l'ina mawa mingi. Yamala moko bamindele. Tope batu mwindu mususu bazala keso ka kufi ya bibo kunanga na intimité bazana raison. Po ba ye baka surtout mindele mtu na comportement wana. Bazala kabiti bo kunanga na intimité. Pona nini parce que baboyi batu ba ko suye mémoire na ye batu ba ko chola ye batu ba ko seka ye alors siko na tikeli bino frère na biso Jeff Fonge ya limboleli po ye penza limbola kango penza limboleli biso penza malamu atalisi biso penza malamu na tiki place na lobi bien que eza émission na ye asala kinga na récupérer ngo kaka pona sepeli nango na lingi bato bazaka na Eliane Nitu TV ba mona pe émission wana batala yango oyo nini makambo oyo frère Jeff Fonge a lobby na katia émission na ye. Merci. Bien-aimé Shalom, quelle grâce, quelle joie immense, tant que tu as répondre à côté ya bana Nzambe, oyo bazana nou musika Nzambe, misusu bazali un pied dedans, un pied dehors. Donc saison oyaza chrétien, saison oyokuna oya a combiné païen. Donc voilà, ça pour ko même bino païen Nzambe, ko lendi sabino au peuple de Dieu. Pour ceux qui bokangami kara na vie à péché, bokomo na Nzambe te. Et puis Satan a ko maltraité bino na sia mokilo yo, ako bundisa mabala na bino, ako bundisa ba santé na bino, ako bundisa bana na bino, ako bundisa makam na bino nyonso. Yango kangama na Nzambe ndeko na ngai pour a confondre bandoki nyonso ya vina yo. Et puis si pas si mawande ko na ngai to zui deux vidéos moko oh là là bien aimé. Bandeko na biso ba comédien oyo bien aimé, majorité bazana ba comédien wana ce sont des sorciers. Voilà, ce sont des sorciers. Liwa bandeko na bango. Babwaka na ka mbasu, baboma na ka combien de ba comédien ba asi ba kufa pour babwaka laki mbasu. Combien de ba comédien ba kufa bien aimé pour na jalousie. Baboma na ka bango na bango balinga na kate. Bien aimé na ko présenter bino deux vidéos. Vidéo liboso bokomona ya tata mo babenga Yandi Mosi. Tata wana ya pas longtemps belaki awa. Azo lela lisalisi.
mais tala ye asepeli lokola ndeko na Jani akufi beleme azako bina après quelque temps bomona ko kosa ezalaki buzz non ezalaki buzz te yo Jani wana azape na ba parents azape na bana azape na bandeko azape na ba camarades azape na bato ya ye alors to bosa na ba vidéo ya boye ozako bina azako sepela beleme parmi bato baboka la bato bambasu moko na bango ye fo moninga azako sepela na kotia bino vidéo wana deuxième vidéo bokomona eza soki moko boye comme soki Kader beleme ye to na telle vidéo wana na ebite intention ni ya lobelaki yango mais Nzambe a inspiré nga message moko na ebisa yo wana Jani azakino na bomoi azo bane tindelanga photo bongo soko kufi na ko publier photo nini Jani azo seka c'est pour te dire beneme keba mutu muso azo ebisa moni yo okobonga te lobanga na kobonga voilà mutu muso azo kosa ah ndeko na ngala linga ko mingi mukolo ko kufa ndenge na kolela lobatenga na kufa te yo mtu okufa voilà yo batu muso beneme keba diable ayaka na maluba ndenge wana tango ndimi beneme akangi mbala moko toke ki témoignage ya mama moko mwana bande ko bala te ti mama komi mama mobimba to mama na babondeli na ndeko moko bien aimé na le Seigneur Nzambe lakisi bango Nzambe lakisi bango ke mwana wana moya bala so ezade pona bo mwana déjà babala kai voilà tata mondo le kaliboso le pango na bango bika ngana ko bala mwana oyo o mosi na ngai mama peka na luenge yo lo baka bongo mosa ngo pesa kate loko te ale papa zo mo eloko apesi masumbele mapa nzoka na ndenga butu abala ki déjà yango moni mwana ser wana tia kola azobala te nzo si babala ye déjà uzaka mosa mutu bine mengo keba bine me diable asalaka na maloba bine me keba kolinga te lobuke leko ka boy bine faut ko telemela rango bien aimé on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis alléluia faut bakandani ko tambola na ye nani ko lia na ye nani ko mela na ye famille na yo oko choisir te ata bobuté mina drogué ata bobuté mina muyibi azaka famille ba ato tike musika na yo mais ba batela ndiku na yo mais camarade na yo bien aimé na le Seigneur faut choisir nani ko tambola na ye nani ko bala okobala na nani nani kolia na ye nani komela na ye mingi bakufa na ba poison mingi bien aimé mingi bien aimé bakufa na makambo bilibili camarade nini otambulaka na ye camarade nini omelaka na ye mwasi nini yo bala mobali nini yo bala bien aimé keba yango kangama na Yesu akolakisa bato baza tout autour na yo alors so ba état d'âme na bango tout en tato yandi mosi après to zonga au nom de Jésus-Christ. Eloko bomi Jani yangoyo eloko bomi Jani yangoyo ememaka na poto yangoyo ebomaka bato yangoyo akendeki poto pona yango eloko bomi Jani yangoyo Et pesi pasi pesi mawa bien aimé est-ce que opinezali bo moto to ezali bo nyama ozomona mneke moto azo sepela c'est que yena Jani tan so bande ko yokana te parce que il est content asa ko un jour ko sabiso te ka saliki buzz o ezali sorcellerie o eza parmi bato boboka bato bambasu bato parmi bato babomaka bato na ba théâtre wana moko na bango yeyo parce que ça la vidéo aboye asa ko sepela OK ya awuti ko bika na liwa kala tiao na bité so bazena pomna Jani mais c'est un problème oh bien aimé ba comédien oh atatela mangonde ba kinanda kwa Jani wana misuku bandolo bana bango te misuku to balinga na répéter mais komona bango wana ba témoignage à lukuta bien aimé on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis tout la sous Kader oyo après to zonga au nom de Jésus-Christ. Yafai. Quoi? Bonjour, Vé. Bonjour. Vé, oiki Nathalie na galerie na ngai, na moni ata photo monte to kanga na yo, Vé. C'est quoi ça, vous? Yafai. Yo za na moto tindela ngai, yo za na moto. Vé, mais oiki ça a problème so ku finance na photo publié te, hein. Moi la soda c'est que ça Vieux, sérieux. Et le canal sur ma photo, moi, boza yo moko, mais
ya fai so to eza ke photo to za na bato ba kenga za petit na o bato ba te vie na ebisi pourquoi je veux regarder la photo epesi pasi epesi mawa bien me keba na maloba bato un sorcier soka za koloba keba bien malo Seigneur o yokutu yonga na kubala yo te na ngi maloba wana te o yokutu esi yokutu kubala yokutu kozwa na mundi obi na mundi na lucho kufi loba na au nom de Jésus Christ na lucho yobo bien me keba tala sikoyo undirisi balia ki na butu si balia ki na butu alors so bandimise yango sikoyo bien me keba na maloba bato mokilo soko za na Yesu te pasi mosika na Yesu nde kufa kangama na Yesu ko confondre bandoki ya vina yo bien aimé na moni to bondela yambo to paso la makomi au nom de Jésus Christ éternel Dieu des armées. Papa merci ndengo zo telemise biso papa to lembate to me ma parole est-ce que mensonge ezali to me ma lumière est-ce que ténèbres za ko régner to me ma le Seigneur Jésus Christ est-ce que Satan za ko régner na bana na papa tala bana na yo nzambe babungi nzela balandi bato mokili balandi bisengo mokili bakomi ko boma bango nzambe lokola bambinzo yango zo tinda biso pona bano ya yo bato Yesu akufela baka son de la trompette bakabona na batu ya mabe pena makambu ya mabe poto babikse milimu na bango papa natiki message na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien aimé, Hosanna adresse à bien. Pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de rêve uniquement pour na bateau Yesu akufela. Le monsieur sa kufela yote. Obando kumisano bato mokili. Voilà. Okoma pe muta mabe. Okomi moqueur. Ko se moquer na batu. Po bazanga. Ko se moquer na batu. Ko sepela na liwa ya batu. Ko sepela na kozanga ya batu. Ko sepela na échec ya batu. Bien aimé Keba. Keba le diable travaille. Laisse-moi te dire, Hosanna adresse à bien. Bien Hosanna bala Yesu. Simplement c'est quoi? C'est le créateur de toutes choses, le Père céleste. Alléluia. L'unique, le vrai Dieu. C'est lui qui a envoyé ton frère. Pota fungolo bongo. Oza su bébé spirituel tende konangai. Ola tarabilamba batute. Koko tana bandaka batu kilikilité. Koliaka na bandaka batu kilikilité. Bien moko simba touche. Répète toi qui dort encore. Tikete nzamba pambolondo kozuli ba. Kuya kolanda ndeko na yo. Bien mais voilà. Epesi passe epesi mawa. Côté la batata mi bimba boy baso sepela na liwa muninga muso so sa soki ba chida trap o soko kufi na photo ko publier do yo yebeki ka ko kufa okoko c'est ça qui comédie ça comédité okuna zo sepela elo ke bumi jeni yangoyo aza ko sepela voilà au mona bango bazo tonga ye ti bazana wakati ba matanga wana baseli ba click na bango ya ko tonga bazo sekana kiyanda yepa le kisaki bien aimé dans les Sénégal linga na bango te mais bango baza censé ba sikisaka batu baza censé ba limiter malamu baza censé ba batu malamu mais mona bango de ba bomaka mabala batu bango de ba détruire ba via batu bango de botuna ba comédie ba dégâts basana bandako bato basundola basi misu ya basi basundola mibali beneme babimanaka bango na bango basana ba via salité basimba bakisi ndeko na ngai bato zumona wana basimba bakisi babomanaka bango na bango babimanaka bango na bango balianaka bango na bango ce sont des sorciers voilà et ce sont même pas de vrais comédiens. Voilà, et ça bateau yo bayeka ko luka nzela poto, ba ko luka mibali ya poto, ba ko luka basi ya poto, voilà pour basi ba bimaka pena basi, mibali ba mapena mibali, ce sont des sorciers. Bien aimé le Seigneur, ba vrai comédien, ba ko na rasouté, misu batika na bango, misu be ba kola na bango batika, pa ba ba moni e komi sangisa et puis si passe pesi mawa. To ko tanga verset moko bien aimé, pour na batloka ba yandi mosi oyo, bien aimé na proverbe chapitre 24, na kena na verset 9, je vais prendre mes lunettes pour na tanga malamu. Alléluia. Oh bien-aimé, je vais prendre mes lunettes. Je vais essuyer mes lunettes. Alléluia. Bien-aimé, il faut n'attendre madame. Il faut ngano to mona papa. Ko kangana bato ils ne sont pas de Dieu. Et ça envoyer Satan. Baza bangona ba musicien, na ba politicien baza na pona ko détruire mboka, ko kosa kabino, yambo votera bango pona t-shirt, bo votera bango pona masanga, bo votera bango po via quartier, bo votera bango po boze ekolo moko et puis si passe pesi mawa. Kote mso ba musicien, bana mission ya kota lo yenge na mitu na bino, yango ba futera bango ba mbongo, yango ba kundaka bango. Réveille-toi bien-aimé, toi qui dort encore. Yango ba faux pasteur, ba pe na mission kwa dormir bino bien-aimé. Ba 1-23 baza partout na kata Congo na même na Kinshasa bazali. Baza na miziki, na politiki, na makambo nzambe.
Oh, bien aimé, le Seigneur, je vais essuyer pour notre tangalam. Pour ceux qui n'ont tangi ma bé, tango kufa papa, tu nous frère. Oh, papa, frère, j'ai fait tanga ma bé, on a tiré la gana théâtre, on a bien aimé, j'ai mes lunettes. J'aime quand j'ai mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien, on a Proverbe, chapitre 24, on a verset 9. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. La pensée de la folie n'est que péché. La pensée de la folie n'est que péché. Makalsimo zangitina, makalsimo posala makambo zangatina, c'est la folie. Alors, ils ont masumu. Yoka bien aimé. Et les moqueurs, voilà, bayan di monsieur, les moqueurs, c'est moka kanabatu. Et les moqueurs est en abomination parmi les hommes. Et les moqueurs est en abomination parmi les hommes. Abomination, c'est le coup la horreur, terreur, frayeur, horrible. C'est la sorcellerie. Bien aimé, ils ne sont pas de Dieu. Nako section il y a le kuta, basala nakama be, bien aimé, pesi pasi pesi mawa. Attention occupé histoire ya Jani, occupé na pasi. Comment yo komedo ko vivre ndengwana, ko sundo la basi. Quand ndeba mise basalaka. Et c'est la base na mibali, ba vindenge moko, même vos faux serviteurs de Dieu, basana ba même vie, même vos politiciens, basana ba même vie. Bien aimé, rêvez toi qui dort encore. Tala non makamba boy, na kat na communauté. Congo kokende liboso ndenge nini soki batu baza mabe batu baza mitema mabe et puis na ba fanatique mitema mabe batu bakotelaka batu po aza fanatique na ye o asali mabe te tika na yo voilà okuna pe donc epesi pas epesi mawa me kabona na bango kangama na nzambe batu oyo bakotona erreur batu oyo bakomemi na lifelo bien baza ebele, ils ne sont pas de Dieu baza na pona ko détruire mboka baza na pona ko mema mboka na perdition bien me kangama na Yesu Yesu ko peso kimia Yesu ko fungula no se kangama na bomo ina yo na kotanga deuxième verset bien bien na psaume chapitre 1 na kena on a verset 1 yo comme bazo ba moqueur yo bien aimé, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voilà. Bien aimé, kabona na ba méchant, ba camarade ma bé, bien aimé, ba membre famille soit ma bé. Voilà. Aïka ka sungi na libala na yo. Yo quand ça lingi on zo tende sungi. Kabona na ba to ma bé. Voilà. Bazana pona ko détruire yo. Voilà. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Batoboui, ce sont des moqueurs. Kozana bangote. Ozo participer na péché na bangonde kunangai. Voilà. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire qu'il trouve son plaisir. Et c'est ngonayo na makambo nzambe. Voilà. Et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mutua kangamane na nzambe, mutua kangamane na makambo nzambe, mutua kangamane na liluba nzambe, mutua na bien aimé le Seigneur, asala kwa nzete moko esa pembeni ya mai. Mai wana bien aimé ezo pesa nzete vitamine. Nzete wana ezo ebimsaka mbuma kitoko na saison nango erataka te. Ebimsaka ba feuille kitoko na saison nango erataka te. Pamba te pesa pembeni ya mai. Voilà, et l'arbre, bien aimé le Seigneur, na ndinga révélation, c'est toi. Nous sommes des arbres. Voilà, bambuma eza ba fruit ozo bimisa, les fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, souviens-toi, mon conseiller soso tambola, amuni nzete moko, ezana mbuma te akausiango. Ça veut dire ce que muto amunio, il faut aller mbuma, donc mbuma kitoko, amunuza gentil, amunuza simple, amunuza bien, oyambi bien, oti à l'aise. Yango bambuma. Voilà, bambuma. Tanga on a Galates 5:22. Muto pasana bambuma mabe, soko telikabo, apesio kanda. Voilà, bambuma mabe, apesio kanda, apesio el sengote. Voilà, donc à BBC journée na yo, yango ben matin qu'un enfant de Dieu, zala na ba fruit ya kitoko. So muto munio ayoke sengo, azukimia, voilà, soka olobeli mutu asepeli. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça na bato aboye, les moqueurs comme ça, bazo détruire vie na yo, voilà, bazo memo na lifelo, ce sont des envoyés du diable. Voilà, bien-aimé kabona na bato yo, ils ne sont pas de Dieu. Baza belé, bien-aimé, na kati na communauté, baza na mission ya ko bungisa biso, pe ya ko mema biso na lifelo, ya ko mema vie na biso na luyenge. Voilà, via le bateau balandaka bateau, au monde nous en a via luyenge, aux appels mayele mingité, parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents. Voilà, tant que landa bango, buzo na bango yango zo kanga. Voilà, et puis le quoi balinga na raté, yopo o comme na keto makamna bango. Voilà, nzamba sala yo grâce, bien-aimé o kabona bateau yo. Kabona ba faux pasteur, kabona ba faux musicien, kabona ba faux politicien, ils sont là pour t'amener dans la perdition. Voilà, tant que tika mokili, bien mokili felo. Yango kangama na nzambe. Nzamba de Bible, tous les fleurs à la plante de tes pieds, je te le donne. Partout au sali, mboka tout au sali, nzamba zana yo, parce que le monde entier, ils ont le pangwa nzambe.
place yo zali eza place nzambe pa ozana yo nzambe kotambola na yo kolanda bato mosusu te azaka na Suisse batonga flat na kin eba ta ndenge salaka te eba ta te ndenge fonctionnaka eba ta te soki le salaki combien voilà bazo koso kaka ongana tonga flat ngana tonga boy bien-aimé là esika yo zali nde esika yo sa vie na yo voilà nzambe apambola yo tabona bato so mabi bota distraction na kati ya bomoi na yo mutali boso na motema na yo c'est ta femme c'est ton mari voilà tande jani sukelier pamba te bazalaki na bomoko te bien-aimé ko swana kate faut ko solo laka dialogue na libala eleki nyonso et puis Yesu azala kol na bino bien-aimé na le Seigneur et puis sambelaka na mosno avant kolala beaucoup ça bien soki likambo zali bo solo laka bozolo kwa ba camarade bien-aimé libana mneze elengi na kombo na Yesu Kristo yokano ba faux prophète po baza ebele bana politique bana musique bana kati l'église de nos bâtiments voilà les faux prophètes boyokano nzembo apoto zonga na kombo na Yesu Kristo ba faux prophète tozana bino. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.